Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. C'est l'adresse Yagolanda Maramnosa Mukili et Zamoko Noëlla TV. Donc, vous s'abonnez massivement, brutalement na Noëlla TV. Bitabe, na Makemba, et ça lamba moko. Bazaka forme moko. Mais goût et ça moko. Te ba chaîne est belle, mais chaîne est moko. Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Balandia Noëlla TV, kande na ebisaki bino. To blambeli bino lisusu ndeko mobali ameka ko expliquer biso ba consentiment na esire affaire Dubaï. Bonjour tonton. Bonjour papa teneur. Noko toni to ba mukie toyoki ke bana basi bazokende Dubaï po na ko kabanzoto na bango disons na sens nini ke apesi sexe na ye bapesi mbongo. Misusu bazomelisa bambwa bapesi bango bambongo. Misusu pe lisusu bazondima basela bango bakaka na munoko. Alors Balandia Noëlla TV batinga na kita na sur terrain na meka koyeba na tuna mbatu ba consentiment na bango po bango pe ba meka koyeba eza nini affaire ango selo yo omoni ndenge nini. Mère nanga Noëlla na éviter souci mabe basera na biso baleki na biso bandeko na biso basi maomba osala vena et a passe telanga ngana artiste couple nanga ngoyo na oluka nanga mbongo me bango to éviter beaucoup na ba niveau ki bo CD ki bo mwasi na bino kaka pamba likolo mbongo tekata malala et pesa yo mbongo baninga ba oteka ba koko ba mai mais yo o ke ozwa donc ba selo kaka talaka kaka o to chana po ko boaka est-ce que yo po e komi chez yo na munoko et ça ce qu'on passe si to yo ko to na ba Facebook to yo ka pena vrai passe ya passe nzambe ga sunga po nzambe ne mutu aza mokonza makambo na ndimite ke za makambo nzambe eza ba esprit moko boye ne e kitina mokili bakomi ko sela ba filelo ba fi ba ebe balingi su ndaka mabala te balingi biso ba jeune te to éviter bakomi azwa bena pepo akosala kindumba abima na mbwa donc na éviter sans sango komi ndeni donc na éviter nzambe so okipe abomaka mokili yango abomaka mokili po souci mabe mère nanga na éviter esanga passe bakope ezali ya okomba mikolo ko système okomba prince aya okomba ne pe prince azune pe là mais ya préféré akebena mbwa alembola ye mbwa mele mabele na éviter so na lobi bêtise bona na éviter pardon non ça va ba sele kaka basumela ye eza faux na éviter c'est que biso to zonga biso scope to mo zo feka ba ya to mana bango to banzele po banzele ba baby sikop Balandia Noëlla TV balobi lisusu ke batuna artiste meka ko expliquer bango ye artiste auti oloba ke non eza mabe mais Balandia Noëlla TV babi ke na tuni la bango artiste soki yo yoki keleki na omoko a CD akeke non azu mwa mukop ne moko ba mime na Dubaï et basala e bakaka na munoko ba amelisa ba chio ceux qui bachin yo selo yo okomona nde nini mais 20 000 balles ngo okondimo be ondimate rien wana bena carrément atikene kande konanga kaka mais to kabwana na esprit pena boy to kabwana fo eza honte premièrement non ya famille na bino batalage petit na bango basela ka kaka petit na bango ba fi ba gaye ba mabeli la bambwa nga moko tu na lela rada so na ta makambo ne sabatu botala makambo eleka mais sikono rasko petit na nga carrément donc no ezalo kwa na monde to ko ta parler mo ngana yo ngana ko ta bu yo ko ta peta bandenge no donc et si matin ngana to fanda parler mo c'est mena ko mala ngata fazer ke ngana to ko ma parler mo non ça non les non Balandia Noëlla TV bolandi artiste na biso makamba uti oyebisa biso abiso ke eza ye ekende kone ya mwasi andimi apesa ba tete na ye na mbwa du
ou bien andimi ete balala baba fungola munoko na ye ba boakela ye bakaka a préféré bakabwana leki na ye ya kota na porte à droite ya gauche ya kota na porte à droite na ebite wana to meka lisusu ko tuna bandeko mususu selo ba consentiment na bango mutu na mutu pe apesa sentiment na ye kaka ndenge tolandaki munganga na biso mama aimé autai koloba ezopesa malade pona mbongo bon wana mama aimé ndenga alobaki ke ezopesa ba malade mais pona nga nakoloba ete eza nyei ya solo te c'est pas les caca eza ba chose spirituelle bandeko basi totika botika totika nzambe afutaka bien ngana benga ke il est le Dieu qui sait payer nzamba futaka bien okoki ko souffrir lelo lobe o souffrir te okoki olela lelo lobe olela te pourquoi kondima ozwa nzoto na yo opesa ngombwa atete bassin na yo c'est que na vino opesa mwana lisu libele te to na éviter eza pasi to éviter artiste meka loba liloba suka soka za loba lisusu ya kobakisa pona affaire Dubaï ameka ko s'exprimer bande konanga basi affaire Dubaï oyo eza na éviter okono ke OK lelo komo bank sanga ser na ngamo ek na salon na biso ya ser na ngai beni amalo ayo sikira makambu kinga no ke Dubaï na lena biser na nga OK na Dubaï to OK Dubaï ke osa système batu ba osala abina ngate artiste ngana ko sa système wana te ngana ke cop oyo na sana lena bi ser ezaka ya solo ndenge yo lobi nanga wana ser na nga ya nana na pesi mbote sika zali merci donc masa nanga mususu artiste ojolo aza décorateur aoke Dubaï na ese noko nengo zoke nekuna talela ngai landela nga na système zelanga ngo pena boy image ya so uta kuna ete ya Facebook to ba créer mais ozu bena ya kuno ye na mo binoko kuna makambo za ya solo mama na ngai pasi na mitema biso to ba jeune génération na biso ne beba lelo na éviter to bala basini to na yebite baso to bala po bangwana ba ko musa kop uzana nzele no nde na sala mo labo papa nake Dubaï na ko soma bloc opesi mbongo OK ako bebisa na nzoto na premier matali ku mbongo note mais yake na ko sala kop balembola ye ba plan na ye to yo ya pe bozubo yo muto dae yo dae te yo ne mobali muto dae ko ayena mini momo boy il est momo ya faux na éviter donc eza bena pasi na regretter nango na lela mabe nzamba sunga nzamba sala na système asala ba sera ba kala wana banini mabele kina mokili apanzika mokili ngo po soyete ko lobitango bandela tozonga ya bien boy tolembi balanja Noël TV bolandi artiste asengi nzamba panza mokili nzamba panza lega mais so nzamba panzi mokili mabe koti biso misu to bongami nanu te il faut to sambela to luka nzambe na sela makolo na ye tinzamba sala biso ngolu ke un jour to za pembe na ye to adorer ye ngana osenga ete mawana nzambe kitalikolo na mokili mawana nzambe ekitalikolo na biso wana artiste na biso merci beaucoup to tikio to meki susu koluka bandeko mususu ba meka pe ko yebisa biso ba consentiment na bango sur affaire Dubaï mais ngana oyebiso eloko moko ke eza batu musu ba kenda Dubaï bazoke luka eza batu musu pe bazoke somba biloko na bango eza batu musu pe ba oke sala ba faire na bango eza net na Kinshasa wa eza peut-être pe sala maka mais to yebite na Kinshasa pe makambo ezali ba sango wana na ba gombe wana baosa ba kopo wana po petit na biso mo baote ko bare petit mo atanga na l'école bambino babaraki vraiment asala kopo wana to mona pe ba vidéo pe ezali so cho mona ngeza na la sabino pe ba vidéo ezali petit mo atanga awa asala kopo wana ti ayo tombe na kopo mo boy esko akuta na boss mo boy ba ese to kina kata boîte akepe na kata boîte na bato bazaki mibale bakepe na masa na ye baya mo babia ba boss bana kasi bana posa banzeli bolobi neni wa ba bona ngo normal bakota na kati bo amoni pe boîte ba meli pe bon yande ni ba boss bana posa na no obi ke ba memo bona kulo amoko ba filmer bango pena et puis seconde to même na ke mutu el nango liboko el nango ikolo el nango
nzoto etikali ka boye loka mayon dans ba kati na ba jarmo boye des petits obiso to yebi batanga na école ko na le bambino bazala fier ya nyama lelo bazate na nzoto na ba kunda bibembe balela wa matanga na ba pale na bango ka boye sa banzoto to yebi te so basala ngo na boîte ni to ni pasi et bongo artiste bandeko balandi ya Noela TV balingi bayeba neti yo za muninga mobali soki ke oke Dubai wana okutana muninga mobali mususu alobi ke bosala ne affaire Dubai yo opesa sima abeta biloko 20 000 balles ozobe ozate ngande ngamoko ne na lingana kutu banzele siko ngai ba napesa sima na ngai boye nazo na pesi ko jomo boya sepela are ngate atoseli nga kombe premièrement na banga na nzambe merci na boya aussi mabagwa o nzambe ne muta contrôler biso na luka awa ne na luka awa na yebi ke 2023 na package na wela na ngate kan ne na luka na package donc eloko wele zate c'est eloko wele ate tokene malembe to gagner peka afi. Merci Balanja Noela TV wana ya bino ndeko artiste azara na matete to mekai koya ko kuta na ye to meka ko solo na sur affaire Dubai ameki ko expliquer biso bino moko bolanda boyoka oye ameki ko loba wana to tiki artiste to meki ko luka susu bandeko basi mususu o bakoki ko sepela ko expliquer biso ba consentiment na bango sur affaire Dubai. Artiste, merci beaucoup. Merci grand pote mère. Merci. Noela TV wana toye epa ya ndeko na biso. Bonjour maman. Bonjour. Ngai Lidi Fatou. Toye epa ya ndeko na biso mama Fatou. Tanti na biso tolingi mama Fatou ameka ko expliquer biso consentiment na ye sur affaire Dubai. Mama Fatou okoki ko expliquer Balanja Noela TV makambo ezoleka na Dubai pona yo ezosala oboni. En tout cas, vraiment, Mambouana, ils ont ça la passe ma casse. Ils ont vraiment bien été. Bon, pour Nanga, la CPL n'a vraiment été, ils ont bien été, Babilo Koana, ils ont malamouté. Ils ont malamouté. Maman Fatou alobi na biso ke pona ye, ils ont malamouté. Asepeli na makambo ezosala na Dubai te. Mais maman Fatou Balanja Noela TV batuni motuna balobi boye eke soki ndeko na moko neti na monio boye na petite sœur na yo so ba pesi 20 000 balles balobi ke akende basalele kaka na munoko okonzima obi okoboya po lobi yo eza malamu te mena lobi pona yo te pona ndeko na yo. Bon, ye loko aza petite sœur mangai. Soki ataye koyebisanga ke ba proposer mbongo wa bongo po basele kaka na munoko na olinga te pona ozwa mbongo yana mambo ebele c'est ça ezaka te fo basele kaka na munoko mambo kaka elelo bongo avant bato bando ozwa mbongo na canal bato bando ozwa mbongo na ba canal mususu ezaka te pona fo ozwa mbongo fo basele kaka basele kaka lelo oui kaka wana eza na nini na kati c'est ça mbongo wana osala nango nini en tout cas petite sœur na so elinga babiloko bongo na olinga ngote. Balanja Noela TV boyoki ndeko na biso ya mwasi alobi te ataleki na yeli likanisa bongo akolinga te parce que kaka na baosalela yo eza na makambo ebele. Mais maman Fatou na ngai toyoki lisusu ke kaka kutu neti omoni nango ke non eza pasi mais ya facile ezali ya facile balobi ke ozwi kaka libere na yo opesi mbwa meli wana pona yo omoni boni bana Noela TV balingi bayeba biloko wana nyonso mpo na ngai eleka te. Bandeko Balanja Noela TV bolandi ndeko na biso mama Fatou auti koyebisa biso pasi pe mawana ye alobi te ye ekotikala koleka te alobi lisusu elo mususu ke lelo tomoni affaire ya kaka ya kopesa ba chien bassin mais liboso bato babandaki kozwa mbongo babandaki kozwa ngo lolenge nini c'est que pona kobenga ma forte femme elobi ka teke okende mbwa asise bassin na yo atete yo okende basalelo kaka na munoko non
basi bozoyokisa biso soni, basi bozolelisa Yesu, basi bozozongisa Yesu Kristo na ekulusu. S'il te plaît les femmes, bopesa honneur à bomwasi kaka na munoko bolandaki mama na biso infirmière tolandaki toyambaki aliyambo mama Aimé alobaki nini kaka tango ezokota na munoko na yo ezomemela yo nini tous les sortes de malades pour ne pas citer alobaki tokoya kotanga ngo be na mbala sima mais ezomemela biso bascaris ba malade ebele wana alobi selon monganga mais spirituellement o ezomemela yo oyebite. Merci Mama Fatou. Topesi yo botondi biso batundeko na yo baumbu ya Noela TV tolekaka partout pona koyeba nini ezoleka na mboka événement nini mwasi nini pe ayeba makamba olamba te tozaka wana pona koluka kosalisa na biso moko na moko nzamba pambola ona tana yo au disposer pona biso. Merci maman. Merci. Balanda Noela TV biso ye otoye lisusu nga muumbu na bino na kiti lisusu na sur terrain na ye kokutana na artiste na biso mususu ameka pe ko s'exprimer ayebisa biso posa na ye ayebisa biso consentiment na ye elengi nini o azoyoka na matoi na ye tango ya makambu o affaire Dubaï ezolobama. Bonsoir Noko. Bonsoir maman. Noko toye vers yo koluka koyeba consentiment na yo eza nini sur affaire Dubaï ndenge makambo ezoleka ke bana basi bazo ndima basumbela bango basala bakaka na munoko bana basi bazopesa basene na bango bambwa basise consentiment na yo sur affaire wana eza nini balanja Noela TV balingi bayoka. Mama nga premièrement pour ngai pour la liboso na yo kalika mwana na litoi nanga esalanga ba chair de poule ya faire été yanga na ba chair de poule na lobi ata posa ya mbongo yango ata manque yango pourquoi mutu akoko matina niveau wana ya ke mutu a faire caca na munoko na ye ena nu geste wana geste nanu kaka ya osala ke yo vandi mutu asali atakuta asali kaka te biso na monde art parce que nga aza peintre na monde art déjà so na dessiner mutu oyo afukami mutu musu aza na scène na ye ata sali na kaka te interprétation nini bato boza nango donc ça déjà geste moko ya humiliation parce que mutu déjà soki aza likolo na yo yo za na scène na ye otie boye pembeni ya fesse na ye ya bo excusez nga terme oui photos à clair parce que mambo faut dans mambo la penza po kitoko te ko belango parce que bandeko na biso ebele bana kati malgré ba africain ba anglais banani bazali mais la plupart on a parlé aussi beaucoup de congolaises. C'est ça. Vous comprenez? Donc pour vous dire que geste wana kaka ngaso na sali tableau na dessiné kutu nezana na zwa ki déjà kutu pendant okata na sujet na biso te na zwa ki déjà idée wana na osala tableau wana kala mingi te toko reverser bino et surtout nous les peintres tozana toko dessiner bino toko zape na posa na yo oye la biso ba image wana to tela na moi j'ai des tableaux déjà j'ai des projets que moi ça la libre ba osumbela e nous les artistes tozakana à l'actualité ce qui est le kozo bima tozalaka déjà kosala esali biso pasi pe kolela ya komona ke bandeko na biso likolo ya influence ya mbongo likolo bamono na kabelo likolo bamono na nini okende koteka dignité na yo pe oyebi na monde ya spiritualisme bato yeba kansaka non on a chié sur moi vraiment mais je vous jure vous les femmes, je vous dis la vérité. Bato bo kanisaka ba chia ki binoka pona pamba, ba chia ki sur binoka pona pamba si ba pesi bino mbongo. Essayez un peu de chercher sur l'internet, car internet voilà. Beaucoup bah pourquoi les gars là ont chié sur vous. C'est ça. So boyoka histoire ania boyoka ngote ke muta fungola kadala ko damenia. Donc muta fongoli dal adamenie pour akomanala donc eza ba numéro yo boulé le roi até
nazwi nanga la otuti tolo nazongi Kinshasa na influencer na sombi jeep nanga na otambola bamona nga ah madame oyebi oyo esalameli yo te biso to ba artiste toyebi nini na monde art même na musique wana ozomona eloko nini esalamaka eloko basali bino c'est beau kalisa bapesi bino ka mbongo basali geste wana c'est du tromperie bazwi ya minene kati ya bavi na bino vraiment plus tard wana eza Satan de ya Poutine dans la numéro asuka numéro basali bino wana ya ochie sur bino wana ozomona même na bato yango baosala mpe balati basultan en dieu basango bamizima bolimbisanga en tout cas je suis vraiment désolé c'est pas tous les musulmans mais naza un peu déçu na comportement ya bato baosala lokola baoreprésente religion wana ya islam bolati basultan eza lokola sango alati sultan aza kochie sur les gens biso totrouvant ndeni après le billet toloba boyeli biso babombe bato bapiégé les hommes piégés bombarder biso ça c'est quoi ça ozalaka un peu na idée toloba soki religion na bino eza du foutaise après lobi boyela biso babombe bombarder biso non c'est pas sérieux quand même hein? Chier sur des gens hein? Bosumbela batu po toloba on a terme normal. Et donc, eza vraiment inhumaine. Inhumaine pour dans le cas, il y a bango kuna, il y a des musulmans, dans le cas où il y a des gens qui chier sur toi pour l'argent. Moi, je connais mon bandi, moi, je sais que lobi yo moko le robandoli ambongo wana oli ambongo wana lobobi kena ba chia ki sur moi hein bandeko biso bandeko na bino ya mibali toi vraiment dessus hein quel que soit les congolaises quel que soit les ivoiriennes quel que soit les quoi que ce soit là tous a vraiment dessus dans le comportement na bino au bo afficher bo kisibiso soni pe bo komisi biso kilo le monsieur obala rabino o mona parce que normalement moi si il faut na yeba yo lelo et ya bande ko belé le monsieur na yo ka esko eloko wana mingi ba pasteur ebele souvent ba pasteur na biso batinda basi na ba PG de preuve na batu na ngao ba pasteur na ba ba tinda basi na ba kene ba Dubai ba pasta libali na bango bango tinda basi basi na bango bakele Dubai baso mabloko ba defsa bandimi blo est-ce que batu wana lobi bazasi na courage ya ça eloko wana parce que imagine ma femme aussi part là-bas c'est que yepe même soit elle ba bénéfice c'est que ba bloko sala yango wana ozomona lelo mokili mutebe bisa en tout cas vraiment bandeko toza vraiment de super responsabilité na romeka pour faire un peu dans l'état na biso bino pe l'état congolais boye ba ko bongisa pe moi façon de vie hein ezaka te to condamner pe bandeko wana parce que na minute za lokwa dissertation to sala to ko sala ka thèse to il faut to ça pe antithèse antithèse ezaka bino pe ba responsable na biso boye ba pe ko bongisa mboka parce que mutu soko comme na niveau là ko ndimolia kaka eza pe pour na souffrance. Oh mon souffrance c'est les makasi na habite kanaza pour yango. Oh mon ngana habite kanaza pour yango. Na lobi qui est quelque part pas ces apa mutandi magendo golia kaka. Po asa nini akoma bien na vie. Bino pe bino mutu bo susi ma mbongo ba million bozo stocker bo sala ka ba aventure na l'état. Bo ba rapper ko za appel la conscience. Bo mon abatu ba ko matina niveau ya golia ka ba kaka. Et ça fait pour na bino parce que moi na déjà na katanda ku déjà ceux qui parents déjà na katanda ku na bino a simba mbongo bana tout ba mona mais parents azaka na responsabilité te on bima pas ba voisin et surtout ceux bana baza ya basi bon bima ba ça n'importe que pour ba voisin pour ba mona nous à la maison on mange pas c'est les voisins on mange le fait que ndegoli pas ba voisin on mona ba kenda ka peuple bantou ce qu'on remarqué ba peuple moi ba qui nomade na histoire peuple bantou alaka peuple mo alukaka toujours esika oyo eloko les ambis ezali ma ezochola peut-être que
quelque part to condamner ka bande ko na biso na malgré bana ba rero basali mais quelque part pe tout ça la peuple bantu to na ba sana remarquez ngam comme sous na kenda ki na affaire étranger na bimana ma sujet na moni degré ba ya ba luka ba passeport na miko tout là-bas on a bien ya yo luka passeport pour kende wapi na miko ça comme enquête c'est ça tout le monde parlait que ya il faut na bible oh il faut na kende yebisanga ko kenda wana ba oya mibali na biso o ba ndeko na mibali oui basi ba oya ba kaka est-ce que bobi ma emblème sur basala ni ba ndeko na mibali à l'étranger to yebi a moté ya ba kaka nde to yebi bandeko bino batu bo kamba mboka message na passé yango wana bomeka botika na égoïsme bo wana ngwana bomeka na ko bongisa tane fisc ata 60%. Il y a vie sociale et la population. Ça va promesse na bino mambo belé je suis pas ni moutou parce que bino bokoma bosom talobi boy o aza moutou ya parti boy. Moi je m'en fous de vos partis là. Nana tina na ngote ngana souci na ngeza la moutou a bongisela biso mboka na biso. Eza teke ba kendaka ba kendaka ba exode Balanda Noëlla TV to eli susu et pas de konabiso moi si kitoko poto moni moi basi kitoko nde bakam to e banane. Bonjour Yaya. Bonjour Kombo na maman Lydie. Nga Melki a chanté. Melki okoki ko yebisa biso consentement na yo sur affaire Dubaï. Dubaï eza nzela moya mabete eza nzela moya bien mais eza mabe na bato nde baosala mabe bongo wana soki nde eza mabe makasi nde singa meki bajeko nde toyoka bafille baolie bakaka eza bien te mosala eza ebele ya kosala eza kaka teke mpo ozwa mbongo fosala biloko wana eza babétise eza basali te mosala eza ebele ozwela mbongo belé donc pour nga na ça va bêtise pour on ça va bêtise so ce qu'on ligne abisi manango ezani en sens te et bela ba fille comme sous ba planter comme sous ba kende ba voyager ba sous ba bilamba ba teke pourquoi bon ba ko sala ngote aponika biloko wana donc ça va bêtise makasi. Balanda Noëlla TV boyoki ndeko nanga Melki alobi pona ye eza bêtise mais ndeko Melki eza bêtise oui mais eza bêtise mais la bêtise on a pas payé 20 000 balles au moins que ça va eza bêtise même au suba quand il y a pas ba sumbelo quand il y a pas 20 000 kaka c'est pas c'est facile bon à péter. OK to boyite que eza facile mais pour nous changer pour la bombo c'est un peu facile ça peut gagner this nga ina coiffeuse asala musala suki na simba pembo et pourquoi tu peux pas proposer nga na onzima pour non boya donc essayer le mot bien te moni ba fi oyo ba ebinde ba lukambongo te a ebite ki em suide na mutune ezala te eza ka fi mo boye oze la poko koka a sokoli a te beauté a ke luka ba tune na mesana de ba fi mutu ba ko sala mambwana donc nga na ko sala mambwana te de bango bango na ngo bien ona lelo bo pona lobby c'est ça o suka ndeni ni wana em supu bo mona ngo za nete mais lo mususu oyo mela boye bango ndeni bon c'est pela pona mbongo oui bien sûr ko so mbongo lelo so ka zimbongo asimbi asepe mbongo bona mbongo umela raté am super osumba on peut le pas monter et soit quand na bilamba et soit quand na ba téléphone soit quand na ba ambiance soit après lobby on peut pas keke ba moi o suka ndeni Balanda Noëlla TV bolandi ndeko mwasi alobi ke pona eza bêtise azongisi biso na même langage ya mwana wana moke alobaki ke okoki kondima no basalelo kaka lelo ebongo lobi ezosala pasi mpe mawa likambo affaire Dubaï oyo aye kozongisa biso esusu ke Dubaï eza mabe te me bato bazokende kuna nde bazosala makambo ya mabe. Nzambe ayoka biso ka mawa Nzambe ayoka biso mawa po likambo ezolelisa baninga basi namoni nanu mwasi te o alobi ke non nga na sepe na nga na affaire Dubaï. Ndeko Melki, merci beaucoup. Merci pour Natana yo. Na yebite soko za na liloba lisusu pona koyebisa bandlandi ba o ba olanda na chaîne na biso Noëlla TV.
donc liloba na ngai ekozala ya suka donc nzambe ayokela bango kaka mawa donc ayokela bango kaka mawa mpo toa esika mosusu osenga mawa te apart nzambe toasuna moto mosusu te donc nzambe vraiment tellement bamémoire na bango na ezozonga te makambo osala toke bamémoire na bango ezonga nsima même soki ozala trop tard donc nzambe ayokela bango kaka mawa. Merci balandi ya Noela TV bolandi ndeko mwasi alobi ete nzambe ayoka mawa tolela mawa na nzambe bosabone massivement bokozala de cité tokobanda kotambola mpona kolukela bino ba idée ya basi sur makambo nyonso ezoleka bosabone na chaîne na bino Noela TV boza de cité ezosala pasi pe mawa affaire Dubai oyo bana basi bazoboya yango mibale bazoboya nani sikwa kondima affaire oyo mawa na nzambe kaka likolo na biso ndeko na nga na tiki yo nzambe apambola yo.